Allô, 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 la Chine, bonsoir la Chine, bonsoir Bana membre, bonsoir Maman Autorité, bonsoir Maman Anna Mokondi de London City, bonsoir Maman Norvège, de Norvège, bonsoir Maman Mylène Mondi, Maman na lobby azo yoka yo lisusu te, azo mona ope na ba commentaire te nini ezali nini, bino bolimo aka boye likamu nini penza. Mama Yvette Matondo, Emera Dona, yende numero 1 yena Suza Mababa na Nantes, na lela bino fuba na Nantes. Bino nde bolongolanga soni Suza Maba na Emela Don bolongolanga soni na département ya Loire-Atlantique. Bawana likambote mais au moins nazana de assuré sans complexe. Bango wana bazaka na complexe Suza Maba na Emela Dona. Bana Nantes bazanga complexe bawana Emela Dona Suza Maba bawana nde yanga ya kati bango wana liboma mokondi na moni mindoki lamuki liboma mokondi la Chine pardon bolimbisanga naza ya na komisi déjà na mbeto na bina sala mwa video na expliquer bino makambo ezali naza déjà na mbeto na koti déjà na kuweti makambo ezali la Chine populaire bana mamba mamotoki tozande na Lidl tozande na obalobaka chef ten Karine nde owapi ngana lobaka mi Karine owapi apesa mibeko botosa penza bato batosa acoustique ekangisi bango matoi ekangisi bango minoko acoustique elobisi bato bababa balobi acoustique alobisi bababa nalobi na bino acoustique elobisi bababa elobisi bababa elobisi bamagorodo elobisi batu nyonso baloba te eyokisi meme basumi oyo bana bayokaka te bayokisi matoi efongwami bayoki nalobi na bino la Chine acoustique ya Karine Mokondi bato matoi ekufa bayoki matoi na bango efongwami acoustique efongoli bato matoi la Chine baveugle bamoni baveugle bamoni acoustique nakosi bino te babanda omona te mais dès que ka bayoki acoustique ebeti ya Karine Mokondi mato ya bato babouchon elongwe dès que bayoki ebeti balobi nini yango baveugle bakoma otuna eza nini ezali acoustique ya Karine Mokondi abimisi le 13 baveugle bamoni nakosi bino te baveugle babwaki banzete na bango ya baveugle siko na miniti oyo baveugle bamoni na miniti oyo bato bayokaka te bayoki donc chef ten Karine Mokondi bazopesa yo merci Karine bomoni mikolo la Chine sikoyo la Chine nazopesa bino baindisi boyokaka ntango nazoloba des fois nazoloba na baparabole mais bocomprendre ngai la Chine na mikolo botala bien Karine azo ravitailler ba chaîne makambo Karine azo sala ba vidéo Karine azo sala ba direct Karine azo sala au fait comme biso tozo finga lisuto komi bazo ravitailler ba chaîne na bango siko na ba vidéo a Karine botala nanu makambo la baronne na lingi yo mingi Karine vraiment ngana bwa kila ko tuta ba fleur Karine na miniti oyo tala bango bakomi siko bakomi maboke ya nzombo bakomi osangisa siko biloko ya Karine bakotisaka na bachaîne na bango
ba maboke nzombo donc Karine akangi robinet akangi robinet bomela mai wapi bokomi na minitio mai ya lobo boyokaki mama Norvège alobaki na université amela mai ya lobo elingo olakisa otieka mai ya pamba na sukali osombi boma liwanza na yo ale obandi komela na lipa na yo osombi mama poto na yo obandi komela yango na lipa na yo do babenga yango mai na sukali babenga yango mai ya lobo na miniti oyo actualité eza lisusu te bakomi kozwaka biloko Karine abwaki batie na chaîne na bango po ememela bango ba vie deke kaka Karine abwaki kamwa eloko meme ya ba seconde bazwi yango batie yango na chaîne na bango mais bosalaka nanu ba émission na bino yango na miniti oyo omoni na vie kolobela mutu mabe eza bien te bofingi ye mingi mwana bato afingami mingi kaka bino bato bofingi ye bomoni siko tango tolobaka yende mutu asala bino bondimaka yango la Chine bolimbisa ngai nazosala yango polémiki te nazotalisa bino ka liso twaba botala yango naolakisa bino ka bofongola lisu botala bofungola lisu bota makambo ezoleka na internet botala makambo ezoleka na internet comme Karine boyi polémique baza susu na eloko kosala te botala siko biloko ya Karine kaso ekoti na chaîne na ye bawamboli yango waba batie na ba chaîne na bango bawamboli yango waba batie na ba chaîne na bango. En tout cas, bana membre ba maman autorité la Chine populaire boteni nga rigarte nazo fongolande bino lisu bosala ka ba émission na bino siko na minitio bolobi ke ye azaka na makambo te ye aza na biloko de mais siko botika nanu ba émission na ye na kati ya chaîne na ye botala na bino me botikela ye pe a profiter pe na ba view na ye s'il vous plaît eza nini botikela ye atikeli obomoni ye aza assurance na bino bomoni sikoyo YouTube ebanda otambwa na Karine Mokonzi YouTube ebanda osala obalobaka ba view na Karine Mokonzi bomoni mokolo polémique atiki non Karine na ebite esika mama Charlotte alekaka esika wana poazwa zemi na yo ngai fale na zala pe wana bon nga nazwi chance parce que naleki na nzela na yo Karine nga nazwi nanga chance na yo kasoni te la Chine nga na yo kasoni te nazwi chance parce que naleki na nzela ya Karine Mokonzi yango wana mama okele upemba nzamba abwakela yo boye bomoni la Chine makamna oloba boteni nga rigueur te bozwe eza te nazosala polémique nazolakisa nde kitalatala Karine mukolo polémique atiki botala siko YouTube ekomika ekomi penza po elenge ya YouTube esili en tout cas papa robot bravo papa robot yo bomaka nga mpona ni papa robot papa robot yango yo oza vraiment robot ya solo olobi makambo ya tigre noir papa robot yo oza somo non papa robot nakoki yo te franchement la Chine papa robot asekisinga nakoki te papa robot natali video na ome nakufi nakoseka neti nazalaki na 10 personnes na kati ya ndako tala nano na miniti oyo monje eza mawa papa robot la Chine
makambo nga na lobby bino mo bot sala constant bo sala ba au fait ça c'est arrivé ba finga Karine Mokonzi hein Karine ba finga ka yote yango wana na monaka ozalaka manfu parce que yebi bango ndenge bazali lokola yo muto bota bango bambwa wana na babenga na banzombo en tout cas yebi bango bien penza yango nga na tunanga mwana mobima sirika kate mwana mobima tomboka kate mwana mobima atika ka boye nzoka nde oyebi ba point faible na bango Karine nandimi yo nga nalinga mutu te na finga ka mutu bongo nazwaka ba image na na tiaka na chaîne bana ndenge nini pardon bozana miteme botika ko finga ka ye parce que yende mutu apesaka bino makambo na miniti obondima na bino ye en tout cas bao bandimi ye ba félicitations na bino bravo na bino parce que boyoki na bino soni te bo sengi nzambe merci bo sengi nzambe pardon et puis bo sali na bino bolobi te na yoka na nga soni te soki na lobi si Karine Mokonzi te Karine na nga ekokweya boyoka soni te Karine nde mutu asimbi makambo Karine nde mutu na lobaka na bino tuta yende mutu asimbi clé ya YouTube ye aza madame la présidente ya YouTube boyebi mobali wana YouTube mwasi na eza nani la baronne mwasi na ya liboso pardon eza mawa bowambo botikela nanu biloko ya Karine ekotisa ye nanu na YouTube bosipe bolie mbongo mingi botikele biloko na ye bandeko bosala ba émission nga nazoloba bosala ba émission bolobelaka Karine me botika biloko na ye ba direct na ba émission na ye ezalaka na kati ya chaîne na ye kaka ko partager ye moko azotika na rien yango bozala sona makambo osala te la Chine en tout cas nazosenga bino ba bolimbis bolimbisanga nazolobela bino te nazolobela bao balobelaka Karine te balobeli nyonso Karine na olobela bino te parce que nalingi te mais fashion na lobi na biso non nazolobela nde bayo bafingaka Karine nazoloba batikela Karine ba émission na ye basala ba émission balobela Karine batika kozwaka biloko na ye batiaka na ba chaîne na bango bosala ba émission bolobela Karine bokumisa Karine c'est bon mais botikela nanu kaka asali mwa video kwaka bowamboli yango atia mwa eloko kwa mais boza na courage ya kosala ba émission te boza bomoni sikoyo comme Karine atiki polémique bomoni elaki omoni bofundami ka bino moko esopi bino makasi esopi bino mabe bomoni ye Karine wana nani la Chine lelo nazo ngai na lobi de temps en temps so nazali kamba loba il faut na loba mais nazo finga mutute nazo tanga komba mutute la Chine pardon parce que nga so na sengi bino pardon te na osenga ba pardon banane ba mama autorité pardon ba na membre pardon soki na sengi bino pardon te na osenga nane parce que na lingi te bolo bateke nazongi si polémique non nazoloba nde makambo nazomona na terrain yango nazoloba nazolobela nalobi boy bato balobelaka Karine nazolobela bango te nazoloba baoyo baza contre Karine batikela Karine ba émission na ye mais balobela Karine topekisi bango te balobela Karine wana eza souhait na biso mais siko so Karine asalika mwa direct bo ravitailler yango botie na ba chaîne na bino asala mwa elubu papa tigre no akasala mwa elubu botie yango na chaîne na bino nga siko natalaki nga nazwika mwa eloko moko ya mukie nga nazaka bitili kozwa biloko ya Karine te parce que nga nazaka na il faut na bunda pona osalaka ba émission nanga pona po Karine apesa biso liberté la Chine lobela no ngai ezala 10h ezala 20h kaka makasi na yo mais siko so Karine azosala ba émission na ye bandeko botikele ye nanu ba émission na ye ezala kati ya chaîne na ye nini boye courage bomoni soni soni
pardon. La Chine, nazaka na posa ya koloba bongo na banzombo. Banzombo botiki la karine ba émission na ye na kati ya chaîne na ye. Bosala ba émission na bino bolobe la karine apekisi mutu te mutu nyonso azana droit kolobe la karine. Mutu nyonso ezala ndundu ezala baba ezala koka. Mais quand même botikele moi ba émission na ye moka sali ekotisela ye pe moi eloko. Mais soki bozo zwa eza pe bien te. Nazolo baka na ndenge wana mais na ndenge ya mabete s'il vous plaît. Voilà la Chine. Bomoni lobi na olamuka tongo et comme 22h28 na lingeka na sal na beta na lobi la ka yango. Vraiment oya moni mabe bolimbisanga. O pa moni mabete nzambe apambola bino mais bo commenter, bo liker s'il vous plaît, bo liker. Ciao, c'est Mère Fashion de Nat officiel. Bye.